Magazine d'actualité, ça a remarqué à tout moment vous allez vous toujours la SNO. Mais il y a un peu de ça y est. On est que avant que c'est une force à Congo Mimba, qui est dans le Congo, qui est dans le Congo Zalaïe, vous êtes dans le Kouta, vous comment est-ce que ça va congolais? Mais il y a des choses que les Congo. Bon, on peut se poser quelque part. Pour on est le Congo, on ne peut pas détruire, on piller, on y bat, on fait tout la paix. On peut se dire que le Congo est vivre, il y a une institution qui dit qu'on se la responsabilité de la paix si haut. Le but de la paix, c'est que les Békélé, les maladies, les AVC, les maladies, partout pour les Zambé, pour mettre en Ngomba, pour la mission de la famille. C'est pas ce qu'on a dit quelque part. Ma mère est au salaire de l'eau. Même 4 générations après, ma vie a dû pour foutre à Yango. Je n'ai pas de commis. Le corps a dit par Mathieu Mofeli à Kata Congo. Mais comme le moment normal, on va souffrir. Le cas de la Congolais, parce que la Congolais va Koufa Kala. Vous nous avez des bons moteurs. Comment attend les appels d'aller? Comment attend l'ancêtre d'aller? Parce que tu n'es pas seulement qu'un Zambé. Je dis que l'époque à Kala, ou que le village est quelque part. Au bout de la réunion, mais n'est pas la mission, la Bamboui. Et quand on a la réunion, on va bouler. Mais on va voter, on va voter, Baza kuna, on que tout ce que les blancs ont quelque beaucoup de blancs sont sortis côté Mozaraki. Mais Bondo Kiwana, beaucoup pour les Kedara puis le lot. Là on va dire comment sera pour la partie est et Amboka. C'est parce que ton beau c'est le faut qu'on la dissous. Mais c'est que toi que et la possibilité peut-être pour récupérer à vous à travers Bangunza. On a fait Maka Zambé, Bazali Bayedi Amour. Donc on va limiter le lot. Il y a une chose encore. Bon, on a fait un mal de ce bambou, c'est le Dayaka. Bon, contactez le bambou, on a la réalité aussi, frère bambou. Mais, mon école, on est dans la émission, mon magazine, on contacte la réalité. À mon sol, là, on peut permettre de tomber surtout. Pas de problème. Après, la maladie a été. Ma mère est réalité, mystère est réalité. Pas ces alliés. Quand elle a dit que ça, le monde a dit que c'est mystère de guérir. Mais quand on se dit pourquoi? Nous sommes tous en mauvais moment, mais nous savons pourquoi. Le cas de c'est que Koutana va Sungaka, va Salisaka, on t'a dit ça, on voilà, et si il y a il va faire aussi Sikakel. C'est-à-dire qu'on s'est apporté des cas de situation, on se fait Moussala, on peut le faire parce qu'on peut pas faire la pauvreté, on peut pas faire la stérilité, on peut pas faire la maladie. L'ami le papa Moussa Papi. Papa Moussa Papi. L'ami. Moussa la pensée d'aller prophète, j'espère. Hein? Prophète. L'ami le plateau là-bas, il lui a pris des pôles. Mon qui est, c'est comme on a reporté sur le journal. Mais à ton président, il est allé pendant 30 minutes. Pour élargir ma démonstration. Vous avez allé dans nous. Attends, sa mission réellement. Papa nous a pas pris. Bonne santé. Il y a une côté la caméra. On va seulement Mungongo. Parce que de l'autre moment, on a besoin. On va comprendre. Vous avez une ni vous avez apporté la bonne Yamutu. Parce que bon, on a quand même belé. Quand la caméra est expliquée, vous avez ni vous avez dit comme le malabon Yamutu.
Merci beaucoup, papa journaliste. Pourquoi émission comme Ngai Ngunza Papi. Oyo bayibi. Retour de chemin neto lobaka na kati ya mboka Congo na voyage na ngai na Égypte. Recherche na ngai na uti kosala susu. Taki Ngunza. Kotala mboka ba pharaon. Comparé quand même au ndokela bango ya biso. Ingeta. Na uti na province ya Égypte na province ya Père. Kwete balobi biso Bangunza. Pharaon, tout ça, presque, bannier, coutume moko, tout qui est ensemble. C'est pour cela que, oh, biso, lokola ezwa, bakunda yango na mindele, biso eza évolué la té, na époque ya temps belge, biso, tozalaki na coutume na biso tobandaki kolanda biso Bangunza ezalaki ya frère à l'époque ya papa Simon Tumba. Mais lelo yo ndenge baye kolongola oyo ya biso ya malamu babaloli yango boye totangaka oyo ya bango oyo ya biso bazwi balongola. Ok, biso Bangunza oyo tozo reconnaître oyo cet esprit que molimo oyo babengaka cet esprit molimo tangu eyaka komonisa biso makambo nyonso tu oyo wana esalama na ntan wana biso tozala te. Mais lelo oyo biso Bangunza toye kobima tozali Bangunza, il y a des Bangunza na Bangunza. Comment les Bangunza notamment c'est comme s'il y a des Bangunza na Bangunza. Même pour cette explication parce que il faut pas comprendre vraiment c'est qui vraiment Bangunza. Papa journaliste nakanisi na lobi na yo mwanda momoke. Très bien. Pour ceux qui te disent TV eza radio on vit par rapport à temps. De tozo attend nazo couper mokolo oyo bango bakonzi bango balongola ngai na kati ya mboka na ngai na kati ya mboka ya Kimpesi village natal oyo ngai na uta yanga ya songa misala oyo papa journaliste nazo kosanisaka nyonso. Voilà. Naza na kati ya question na yo mais fo nazonga nano na lie coutume oyo ezali biloko ngai nazwa yango eza te bapesa ngai yango. Voilà, quand même coutume mais ezali kaka Ngunza na coutume eza ekekaka elongo. Ok, donc on mouke bozo ki manga mouke donc c'est que parce que quand vous avez bisaka coutume tout kanamaka kaka prophète tout ça de derrière. Oui, prophète c'est attendre la coutume na ye. Normalement ndenge Yesu attendre la coutume na ye. Yesu okokotisa na nini okozwa pe Yesu okokotisa te po Yesu ya dans la coutume na biso te. Très bien. Biso sinon tu vas pas la coutume na ye. Ingeka. Donc vous êtes attendre la coutume na ye. Coutume na ye. Très bien, OK. Coutume oyo biso Bangunza tokotambola nango ezali ya biso. Bayinde. Biso bayinde. Ezali toza te ke papa journaliste ke tokabola o Angola baza bandeko mosusu Braza baza bandeko mosusu Uganda batie biso nyonso na kati ya Afrique ndenge toza boye toza kaka eloko moko moyindo mpe moko doki papa Simon Kimbangu aza lokola leader oyo bapesaki nakopesa ono bandakisa mokie papa Simon Kimbangu abandi mosala na ye abandi yango na age ya 4 ans soki bato bayebaka te abandi aye kozwa molimo na age ya 4 ans na age ya 4 ans wana asali nini makambo oyo nyonso tu oyo kaka ndenge na explike o papa journaliste nga ntango naye kozwa pouvoir na ngai ya coutume ya bokoko mpona kosalisa bato bazwi baye kotikela nga nazalaki ya kolala oyo nazwaka ngo na presque une heure oyo naye kozwa ngolakisa na ngai koyeba ngo moko bato baye kopesanga pouvoir mpo nazalaki mingi pembeni ya bakoko bansete na ngai afa bakufa. Alors ntango nazalaki na bango bazokoyebisaka ngai papi
ozali grâce monene siko ngai nazo comprendre ke batoloba na ngai ke ozali grâce monene grâce wana elobi nini ngai nazaki mwa otamawa mais depuis nakenda nakoka suku ete tiasa awa namonake koli oyo bazwa bapesa ngai mpona kosunga pepe kongoli moyindo nyonso oyo tu azali na kati ya monde oyo biso toza na yango fona sakrifie bataki nini to oyo nga nazwa papa journaliste ngai ngunza papi baoyo bayebi bayebi bataki oyo nga nazwi soki nazalaki ngunza te ezalaki keo ndenge bazoloba na ngai basusu bazokestione ngai wana eza magie wana eza magie non na biso bangunza biloko wana tosangisaka yango te soki omeki kosangisa yango bilo ya ndeko ezali nazosenga nazwi oyo na biso nasangisi nazwi oyo nauti kozwa kuna na mboka Egypte nazwi nasangisi yango po soki napesi yo mwa témoignage mwa moke bango babinene to baexemple bapaya bazozwa mabele oyo ya biso bazotya na kati ya fofolo bazotya na kati ya fofolo nazasunga te papa journaliste nazasunga ye te eza mboka na ngai donc problème ezoleka mingi na kati ya mboka na ngai ezopesa ngai malekatoobit totesolikochainote tala oyo bakongole bazebele wana nini oyo bakomi bangi koseretrouve nango epai na yo ngunza soki baye epai na yo bakoza solution baproblème nini bakolikonga kozwa yango réponse epai na lelo abikisaka lakisika soki obit mbala moko papa journaliste merci beaucoup na eyano na yo ngai kolobela bandeko nyonso tu oyo nyonso baza na kati ya afrique na partout ngai ya liboso eloko ezopesanga kanda nano gouvernement na biso gouvernement na biso bato bazokufa mingi problème ya bataki bapoisonnement problème d'argent baproblème ya ndenge na ndenge ezokokwela na kati ya mboka na biso na babilo na bango basutu baproblème bataki banda tobandaki avant ngai na déplacé natikaki pouvoir mosusu na ye naye kokuta pouvoir mosusu pouvoir eza naye kokuta nalingi te pouvoir wana ezwa esangisa baoyo ezalaki na libanda bazwa susu bazwa oyo na pouvoir ya sika ya place po ete batrouble excuse napesi mokonzi ya mboka papa Fati Beton ye aza papa ya kati ya ndako ya libota ya bana na ye c'est pour cela que nabosanaki d'abord pour honorer ye mpo napesa ye basalutation na mosala azosala oyo na makambo azolukana bautile oyo ya koti oyo ezoko simba ye lelo tika akontinue papa oza papa na kati ya ndako biso tozali bana na yo tozali ka toujours tozobima barecherche mpo na nini mpona koya kotia kimia na kati ya mboka na biso kongo mpo yo mpe ozala na kimia biso mpe population na ozala na kimia biso mpe bato ya baesprit tozala mpe tosala oyo esengeli plutôt tosala nini ezosenga sikoyo esalema parce que ozali ngunza oza moto ozomona makambo ebele ozomona makambo ebele ozomona epele ozokoyaakele komokele liboso so nini oyo moni koma ezali komplike na kati esika ozala batekelelo oyo ke ekudakusala pene na yo po bazwa solution ya kongo ekende liboso parce que eloko luka loko ekende liboso otala ete ya mboka problème ezali oyeba bakongole misala ezomonana te oyeba pasi kolia mingi bazolia koboka te mais nini okongole oretrouve na kimia mpe na eseme pa na oyebake wi nakendaki mpa bangunza na boyo esika batetel na mipesa mpa bangunza okozwa solution to baproblème na ndenge na ndenge nini okongole okoretrouve mpa na bino merci beaucoup papa journaliste ngai nazali ngunza question moko ate lo bangunza kosangana mpe bolingani bon ate bino lo bangunza na question oyo ya biso bangunza bosangana ekoki kozala te mpo bato bakoti banini babenga yango information biloko ya mabe na kati ya mosala ya ngunza c'est pour cela ke soki tolobi tozwa tosangana ebele bakokino lelo soki kaka bino oluka lobi oza pami bakokuta soki otikali na doctrine bafe non nazala doctrine nanga oyo mpenza ya ancestrale oyo ya bokoko napesi yo témoignage te biloko oyo ndenge nazwilaki yango
même bakoko bakote baformation basoka mpe biloko d'abord na ninga bakoko komeka changer nzela mais là c'est quand même toxi na bakoko je ne pense que comment akoki kopesa kopesa epa na yo na nini oyo ayebi ke soki apesika nguza papi voilà ngai kongole le tobikisami tala gouvernement bakomesa ebelebele ingeta okende partout kutala baérosion ba gouvernement bambongo misala baprojet okende malamu te parti ete badesordre mais toza besoin ya solution bino bangunza loka bangunza ya solution mpona koza solution na nini pesa ngai bayeda bino. Merci beaucoup papa journaliste. Na mosesele maboko ngai nazomona ya kola liboso chetu ngana tuli kutu yango te okozoyana nango na suka Voilà. okoyeba etina yango mosala yango olie kosala euti mosika euti na mboka Egypte. Voilà. Mais na suka ndenge okoexplike. Merci beaucoup papa journaliste na mituna na yo. Ngai nazali Ngunza comme la petite nakoki kolongola kombo ya Ngunza te kombo na ngai Ngunza papi. Mpona bakonzi na biso nalobi boye nga se nalobaki deja bakonzi mosala ya bino na biso epasaka na moi epasaka mpe na butu. C'est pour cela ke soki ngai Ngunza papi nazotelemela mboka ngai Congo nazoyeba pourquoi nga nazolobela mingi bakonzi nalingi kiti ya bokonzi na yo ozwi pouvoir na yo ozwa oyo utilize yango lelo oyebaka mbongo na yo mbula na bambula liboka na yo fami na yo osesoigne biro na babiro na bino naya kosoigne bino babiro mpona nini makambo ya mabe eleki makasi mingi. C'est pour cela ke ngai Ngunza papi nalobi boye nazobakama te na ye mpo na bino vision na bino nyonso tu oyo bino boza nango ngai naza mutu ya esprit makambo etamusaka ngai ngai mpe yango na kozwa na kopesa bino na kotake toujours na kokota mboka mpona nini ye aza papa na kati ya ndako. C'est pour cela ke ngai yango nazoloba ke merci na ndenge azoreconnaître ke biso bangunza tozali tala ndenge nalobaki iliane bangunza na bangunza soko bazali bangunza mikula mpe bazali. C'est pour cela ke na place oyo papa journaliste nga nabetise te mpo ete na bakonzi bazwa bafongwama mosala ya politike mosala ya bango na mosala na biso ezala mosala ya moi ezala mosala ya butu tokokela ya molili tosi tokei tosoleli na molili soki tokoki tokela na nini na moi toke tosoleli na moi oyo solution ya moi surtout naza disponible mpona koservir mboka ngai Congo. Mais le autre aussi mpona bacongolais ebele bazali na baproblème ndenge na ndenge mpona bacongolais population na yo parce que ozaka mpa bakonzi te omoni obele bakonzi fali bapesa ope bayamba yo ondeke babiro na bango ondeke bisala na bango ondeke bite bango mpo bakoma mpo osambisani na kinya siko mpona population na yo bacongolais surtout tala bango baza baproblème ndenge na ndenge baproblème ndenge bakoki koya yango epai na yo baza solution. Merci beaucoup papa journaliste. Merci pour le monde entier. Soki nalobi bandeko na nga Congo bandeko na biso bakongolais baza partout au monde. Na cinq continents partout. Mais bazali yango nalobi na bisika oyo bino boza na baproblème ya maladi ya basante na bino oyo ezotungisa bino bobanga te ngai Ngunza papi na ye kozwa soin na bino na nyonso oyo baproblème ya bataki yo congolais yo ndeko ngai Ngunza papi naza na solution na yo na nyonso tu oyo yo koluka apart mundele ye nde mutu aza kokomplike biso bavi na kati ya mondi oyo biso tozali nango. Papa journaliste yango nde premier message na napesi nani bandeko yango wana nano nayebi te mutu na mosusu onazali pre tomoni mpe elebokoseza likolo ya mesa otie tuna mesa ezali nini vraiment. Papa journaliste na koloba boye oyo ezali biloko na ngai ya pouvoir wana ebeza mosesa pouvoir bakoko oyo soki osimbi attention ata oza nani wana nalobi oyo okozwilanga mo mabe soki osimbi yango ozwi nga problème kosimba te so osimbi oyo okomona ekani natali kongo motu te nyonso motu nyonso apart ye moko nzambe boyebe nzambe ye aza mokili na ye sela likolo mais biso toza na kati ya monde na mokili ya masumu tozovive yo soki oyo kosimba eloko na nga eloko yo mokomona makambo oyo ezali barecherche na nga nauti nango kosala na
na Egypte na mboka Caire Egyptoko oyo azali cameraman nalobaki kombo moko awa ke nakozwa swe na bino ngo na kozwa yango okoki kozala na kati ya biro na yo ozwi otya yango boye comme exemple ye azocontrôle butu nango ntango nyonso oyo biso tobenga yango na kotie teke na français bino boyebi français nayebi te bokomema ngo na ndenge kiteke donc na faransa nabengi bite na faransa nalinga ezali ekeko na biso na ndimolimo ezali kiteke yandika kengelanga akokengela yo biloko nyonso esprit oyo ekoyela yo ezala na butu moi na ndako na yo na foye na yo babie na yo bandeko na yo oyo bazokana na yo mpona babie na yo yo zwi kiteke oyo ozwi otyeko pa yo bana na okenge na obima na okenge na yo soki mpo tosala eza lisolo makambo eza mpo nakende kozomona Egypte osunga bacongolais oza bezosungana bagouvernement bazabela osambisala beloso bayepa na yo azabela belosikole aza mpe ngamali oyo kokengele na bino akoyepa na kopesa ye yango obien okosala makanisme mosusu nakokende kozwila ye yango bisika oyo ewuta ngai nazwi naye koservir ye nasali makambo na ngai nalobi na ye oyo esengeli ke molimo akosala ke ale azali kosala na ye c'est pour cela que place oyo papa journaliste yango na explike bato kiteke oyo bomoni yango oyo totikali na eloko suka bato bazoloba ke bazolobakeba biblolobaka mbuzezaka lokuta siko démonstration nini oyo kosala Congolais azalaki moto akimona meso Congolais azala moto akimona meso nini okoki kosala pembeni awa epasamone mpona yo nini okoki kosala lelo okoki Congolais amona réellement bake papa ngunza papi azala makambo oyo ezali ya solo okokisime pembeni na ye okoki solution nini bezo kopemela bao comme démonstration ya miniti obandi bakasi ozali mbunza ya solo mpe ousa bisika ya lolenge na lolenge papa ngunza ine bato balingi bamona na réalité balingi bamona na maso bato baloba te ke biso tosala nazalaka na besoin makila te nga nazalaka na besoin ya moto makila te ngai mpa na ngai nasalela moto nga nasalelaka poutine biloko poutine mokoko osulanga ya yo nabonakamese pene malgré te otrahi biso on aura toujours le temps pour mettre comme soleil belé pour ça vraiment des ngouza fonctionnaka des ngouza sundaka mutu des ngouza comme ça comme ici que c'est gagné tout ça pour le bal makambo alors pour le problème de démonstration oyo na expliquer bino nyonso tumenye ndiye oyo zali tobenga mo kutozo oyo na balance bazo tika kutozo pe la yoka ba yesa ba bezali ça que mutaliboma atambola kala yango j'espère kasi neti kaka yo eza bongo neti kaka eza bongo mais na d'une manière ou d'une autre eza oyo ayebi ke moto aliboma azwi abemisaki attention na saki wana moto aliboma meni akopesa mpe bomengo na kati ya biloko na ye wana amemi yango babengaka kutu azowa eza kome wana siko oyo eza lokola eza ngai baye kopesa ngai nasali mais oyo ye ezali ya ye azomelela monaki ndenge na ye alors nakozala ndenge moko na ye te mais comme exemple yo ozwi ezali kutu azowa oyo omoni ke bongo ye wana azosala nini azokende kutu azowa ye bato balingi bamona lumwene tutondelebele tataki mbangu balimona eteni ezali kisi te ezali makila te mais ezali barecherche na ngai oyo ya nazosala po ete peuple congolais azala na kimia azala na veille na nyonso tout c'est pour cela badémonstration oyo
Tout est tout démonstration, on a une démonstration. Il y a moi tout est élevé. Donc, côté la carte, tu dois laisser moi bien. Là, qui m'a parlé, tout est élevé. Moi, là, qui m'a parlé, moi, oui, moi, tata kimbavu betuna bazolele bamona makedika totongele bene bazolele bamona tata journaliste tiala kyebyerya bitalisa muvadebabatirfatwa siye moko ezali awa na moko ya tata kimbavu bazolele bamona bazolele bamona lumwene tutongelele tata kimbavu bazolele bamona tutongelele tata kimbavu tutongelele bazolele bamona donc il est là vraiment mon épaule aux invités. Donc on a les gars comme la réalité. Parce que là, les journalistes sont estimés à coûter, au lieu de me la conviction de la médecine. Non. Là, il y a qui me mettre puisque avant de témoigner la réalité par Moutou, il faut un dimanche. Il y a des réalités. Là, il y a l'État qui va absorber ça partout à travers la mission de la dégré. Il fallait un escapé congolais à Mona, mais le lac de découvrir. À ça, pour toi, c'est qu'un billet moins 100 $. Il met sa pièce dans la poche d'ailleurs. Là, il pose la pomme révélée. Ah, on a mis ça. Oh, tout le monde dans la bino. Pour ça, mais pourquoi? Il ne peut pas ici, mais c'est dans l'aéro. Tout ça, pour faire un malade, du second parce que tout ça, c'est au Kénété. Nous avons fait la difficulté, nous sommes laissés en qualité. Mais à travers mon école, quand tu peux suivre l'adresse, numéro des amis, voilà. Numéro des amis permanent, écrit ma tête, vous savez, numéro là, vous a papi. 24 heures sur 24 heures, c'est numéro de Kanamagate. Numéro des amis, voilà. On a un problème de nègre, on dit tant que vous êtes on se attend. Le problème, nous sommes tous à l'aéro, et de la malade. Et c'est la misala, et c'est la problème de la seconde, ma mari de bibliothèque, une mission du cœur tout. Benga le numéro 1, attaquer direct le numéro 1. Sans une complication, Benga attaque la bonne école. Le numéro 1, c'est le 1. Donc, combien il y a de parce que nous sommes au Bengi. Donc, Bengi, parce que nous avons besoin pour tout le coin d'aller à une solution, un pour avoir les components de comment régler Liboso. Vous avez le Basuka. Merci beaucoup, papa le journaliste. La ligne de Basaka, Yasuka ezali nini na lobi boye nayebi ke bandeko ya bandeko ya Congo Brazzaville bazosela ngai Angola bazosela ngai bazela na sisana baswete awa kosa bongai na koya sokola bandeko bino na kosala oyo esengeli eza taxe na bino ezopelisa bino na nyonso. Merci beaucoup yango ezalaki nimero na ngai nombre na ngai maintenant, je te souviens, ma chaîne de choses de la on va parler de toi très bien, miel TV dans la Nao, Congo Mobimba, tiré de la Est à Moka. J'ai fait TV dans le système à Brazzaville partout, même partout. Même ici, partout, partout, aux alibats, tout ce que vous avez à gouvernement à Moka. Ça m'a compris, Olingade, ma personne solo, ma cambiamo. Benga le numéro là, vous soyez allé à côté de la bureau la bino, vous avez solution même la mission avec la police, hein. Moyamba, et tout comme vous la police, vous battez ma. Le cas où les gars vont faire, on va pas le cas comme la bino, pas dans une docuité.
benale osama na yo to iba me ko le ta trop on va empêcher sur le benga nguzo papi on consulter al café Moi, je crois qu'il a jamais dit que ça va tout. On va faire ma chaîne, voilà. On fait pas normal. Là, je suis à moi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette belle émission par excellence. Allez, nous, la présentation de Maki. Gouza Papi, on se passe vraiment ma tête de la ligne. Avec la miracle de la ligne, à l'hôtel de la Kitoko. On va faire des commentaires et des libres. On se retrouve tout prochainement dans notre numéro. Je serai resté prochain. Si vous avez ce programme, il y a bon temps école, magazine d'actualité. Ça,